ndeko na ngai ya liboso na koyebisa yo pouvoir ya ndeko Chilombo mutu asalaka médiation to médiatrice ya pouvoir ya ndeko Chilombo ezali Mama Marthe. Nous savons l'histoire ndenge mboka etambolaka ndenge masolo ebetamaka ti ndenge ndeko Chilombo aye kokoma place azali wana eza eloko akokamwa te mais tokosenga na bandeko oyo baza kozwa baposte na gouvernement to servir mboka mais to servir baindividu te parce que individu akoleka mais bénédiction ya mboka ekotikala. Normalement quand on te nomme bapesi yo pouvoir bapesi yo mpifo ya kokamba bénédiction ya mboka tu dois te respecter toi-même d'abord avant que bato mosusu barespecte yo. Mais comment na mama wana belge wana na portugaise o monsieur Chilombo nomele biso balobi aza mutu ya Congo central lelo bana Congo central balobi portugaise plus belge égale Congo central. Akei alungwe na ndaku na ye ake kopesa Mama Marthe merci ndeko na ngai. La seule chose que vous devez savoir, mama wana akei kozwa bakombo ya ba ministre Mama Marthe azo nommé parce que sengelo yeba na tango bazo misa ba député oyo ndeko kadi mazo nommé ba député na ye Mama Marthe apesaka liste ya ba député na ye na gouvernement azo pesa liste ya ba député na ye na ba gouverneur akopesa liste ya ba gouverneur na ye pe na sénat akopesa liste ya ba sénateur na ye. Lokwa mwasi wana déjà ba PCM pifo wana yango akendaki kozwa ba liste ba kombo ya ba ministre ya Mama Marthe akonomé na gouvernement po akende kocha bango esika wana. Po na biso ba congolais to moni yango c'est une distraction pure et simple. Ndeko nanga eloko moko na koyebisa yo. Mama wana soki tuluka soki na d'ailleurs tuluka eza kombo na yete tuluka eza kombo ya mobali na ye. Mobali ne kombo ne Roger Tuluka aza kosala na commune. Toyebi yango malamu. Yesikoyo aye wana pona koluka manière ya kopesa occasion baboto la biso luozi parce que les choses que vous devez savoir territoire ya luozi na Congo central est comme menacé na mito tozoloba est comme au profit ya Congo Brazza nyoso wana ezaki na kora Tshisekedi ba Brazzaville ba ye kokota tina territoire ya luozi na province ya Congo central na République démocratique du Congo ba tche ba borne a déclaré que le territoire de l'Ouozi appartient aux Brazzavillois. Mama wana a facilité, nani Chilombo a facilité occasion. Nandela mama wana a kota. La seule chose qu'on va faire c'est quoi? Et qu'on va corrompre toutes les notabilités de Congo central. Ce qui batie premier ministre originaire à Congo central, à côté de Makambouana. Yango batie place wana. Ye abanda sikoyo ko corrompre. Ba notable à Congo central, au bazana gouvernement, au bazana parlement, au bazana assemblée provinciale, pe na sénat. Ba corrompre bango po tango saso azo pour la kobotra mabele wana ba Congo central ba lobelo ko te on connaît tout. Et ça na profit na bango. Yango moni basale loko wana. Mais biso toza ko dénoncer ngo déjà bien avant. Mama wana na sama lokonde et changement ezalité. Différence ezalité. Différence ezali sama lokonde azana mandefu mama wana azana mabele. Différence ezaka yango wana. Mais en dehors ya biloko wana eloko moko ya changement na kata bango mibale ekozala te. Ndeko na ngai esenge tozala ba congolais to réfléchir comme des congolais. Biso to ba jeune. Toza pena posa to bénéficier to mbongo to sa makambo ebele pona mboko yo. Mais pona ni tozo ko bundela mboka on a besoin que tango nga na zo réussir congolais ne sont pas réussir pour que Congo kende liboso. C'est ça que nous voulons. Raison pour laquelle nous restons toujours derrière le président élu, Martin Fayulu. Vous suivez Martin Fayulu, qu'est-ce qu'il vous donne? Fayulu ne nous donne rien, mais Fayulu nous enseigne la politique à venir de ces pays. Fayulu a formé biso, tous à la patriote toko bundela mboka na simanaye. Toko landa moibite, toko landa mbongo te, toko landa profiter, on reste derrière la vérité. Parce que la vérité qui sauve. Voilà ndeko nanga kabuya. Na question wana tuninga mwasi wana eloko moko malonga kuna ezalité mama wana kei kozwa kombo ya ba ministre ya Mama Marthe oya konome na gouvernement na profit na ye. Pourquoi la rage jamais dans l'opposition de ça de la 2028? Merci beaucoup na ba question mi balé wana oche o sang sango comme question moko. Mais selon nga na analyser eza deux questions. Question liboso tuningai à propos ya Kabila. Ya collègue nangai Augustin Kabuya.
collègue nanga Augustin Kabuya o aza moto ya IDPS parce que Kabuya asala ka matinée politique na parlement debout ngape na sala matinée politique na parlement de c'est-à-dire biso mi balé toza ba collègue yango naza ko ebisa collègue nanga Augustin Kabuya. Mon cher collègue, avant de dire des propos il faut réfléchir. Qui nous avait dit que Kabila tali na ba parti politique nyonso amoni que parti malamu za IDPS yango apesi biso pouvoir? C'était qui? Kabuya, c'était qui? Mon cher collègue Kabuya, oza communicateur à parlement de Bouya IDPS, ngana za communicateur à parlement de Bouya ya Lamuka. Tous ala quand même ba cohérent. To réfléchir avant koloba. Mukolo nzamba kotombokela yo, akotombokela batu nyonso baso mamboka. Kabuya kozana mo adirite. Eza yo muto ebisa ba combattre ba ya IDPS. Que Kabila tali ba parti nyonso moni que parti eza malamu eza IDPS yango apesi biso pour pouvoir. Yo moko reconnaître que pouvoir na bino ezaka ya ko voter te et ba pesa bino ko pe ya ko pesa. Lelo le même yo Kabuya. Bon comprendre mabe abato IDPS zanini. Soki basale lelo comme mabe. Pour na ko distraire peuple congolais faut ba lukelo ko bako ça parce que bango basaka banzamba formol. Ba lukelo ba comprendre que ba nommer biso étrangère na poste na institution ya pays. Le Congolais ba congolais baza makasi na recherche. Alors pour ba bon moral ba congolais faut ba kosa que Kabila mutazo busamboka ndeko nangai. Lelo soki bo comprendre que Kabila qui est à la base ya guerre à est. Kabila n'est pas loin. Kabila habite à Tchangwa avec nous. Botina basura ba Kabila kota prison abou. Mais beaucoup de discours pourquoi? Beaucoup de discours pourquoi? Kabila n'est pas plus loin. Kabila beti 5 ans na bino awa. Botikali ko kanga Kabila te. Bolobi elo komoko te. Bozui deuxième mandat. Awa yango inane yango tozo koma déjà na katikati. Bosale le côté. Et comme déjà bo comprendre l'échec na bino, bo komi koloba ke non, Kabila mutoza mais soki nazongi simamuke. Ndeko Mboso Kudia Kwanga. Na parlement quand il fut le président de l'Assemblée nationale. Aloba na biso, vous les députés de l'Est, quittez derrière les M23. Mukoloni ni Kabuya ozo audacité akoloba ke Mboso. Tangala biso ba koma ba député wana to salini, to kanga bango. Otikala ko tanga ngote. Otikala kotanga yangote. Bo uti ko kanga Salomon Escadé la awa. Bo lobi to moni na ba munition, akopera kana ba M23, mais lolo Salomon Kalonda Salibanda. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Ndeko nanga ezali distraction pure et simple. Yango na meki ko corriger collègue nanga Augustin Kabuya bisika zali, bisika ko lanangai na peso conseil attaque collègue communicateur. Ndeko nangai to kanisa pona mboka. To kanisa pona mboka na biso, mais to kanisa pona pouvoir te. Pour que vous que mandat à l'État et si laka. Kabila tango sala qui bénéficie nous avantage na ye. Les mêmes avantages à chaque comme ici baba. Moya le besate. So qui a le makamba comme akoma ki osanine e ko kangaye. Bino pe ko komela ka bino bongo un jour. Ndeko nangai. Otuninga deuxième question. Olobi ndenge ni biso opposant toza koloba ke combat 2028 or biso to boya ki élection ya monsieur Chilombo. Mais wana yebani. Le jour où M. Kadima publia M. Tshisekedi Félix Antoine comme président de la République, le meilleur président élu de ce pays, il nous avait dit, peuple congolais, l'air n'est plus encore à la distraction, sortez dans la rue. Vous avez suivi le cardinal Ambon, qu'est-ce qu'il a dit? Cardinal Ambon a lobby na misana que je donne raison au président élu Martin Fayulu, mukolo loba ke to mana balabala, ceux qui to mana balabala onyo tozomona mbelezati. Tokotika et puis amibale. Ce que l'on a dit, c'est que biso to lo bakeno to légitimer pouvoir à Tshisekedi. Au moni na parti na biso engagement pour la citoyenneté et le développement. Père regroupant na biso Lamuka. Kombo ya mutunini atiki Lamuka a rejoindre l'Union sacrée. Kombo ya mutunini atiki Lamuka a rejoindre M23. Kombo ya mutunini a quitté Lamuka a rejoindre Corneille Nanga. Mutumoko azalité. Biso na kati Lamuka totikali na unité nationale oyo falo loba na biso Congo ekolo moko ndeko nangai mais Tshilombo ne sera jamais légitimé dans ce pays si Martin Fayulu est vivant. Pourquoi Tshisekedi a fait une autre raison contre la nation ya contraire biso na ba peuple banda Genève et puis mais Tshilombo ne azawana akotikala kosala loko mabete pombondo alapaka liboso ya peuple kangai na mungongo ndeko mikolo na kobi mabe makasi lobi na kozana émission na yoka biloko na kobimisa. Alors ndeko nanga biso totikali constant Fayulu bakia ko lukaye à maintes reprises.
kaka ye mama Marthe wana akeko kutana président Martin Fayulu lobi to luka ko créer loi na Congo ba président ba koma mibale bande ko ba Congolais bino bato bozola nanga bo fungola matoi peut-être boyo bozwa kata ya koyoka masolo ote lokola président élu Martin Fayulu apesi biso ndingisa koloba esenge toloba. Maman Martin est allée voir le président Martin Fayulu. Qu'est-ce qu'il lui disait? To créer loi. To comme na président mibale titulaire na adjoint. Yo comme titulaire, tiloma comme adjoint. Fare loba na ye na conscient mboka na biso ezala mobeko comme mateke ba président ba ko mibale. Maman Martin kozonga Chilombo apesi soumission. Naloba? Chilombo apesi soumission. Zonga lisu e pas Fayulu. To commissaire premier ministre. Fayulu a zongi si bango suna makomami. Bango balobi il est écrit. Fayulu pas lobi il était. Et comme il a la pièce à Jésus na Satan. Satan ko poser Yesu question, Yesu zongi c'est l'écriture. Fayulu a zongi c'est comme maman Martin écriture. Il est écrit dans notre pays, le premier ministre vient du majorité parlementaire. Yango bomoni baluki mutako nommé, bake nommé binoma noma. Mais biso kuna tozate. Fayulu lobi na ye, biso toza opposate, biso toza ba résistant. Il y a une différence entre l'opposition et la résistance. Au moni déjà ndeko Katumbi, oya sobi pesa sa position, yako comme opposant, yewana comme wela as la porte-parole opposition. Biso moni fala wele yango. C'est pour vous dire que Fayulu ne sera pas opposant de M. Chilombo. Fayulu est le meilleur élu de ce pays. Dès le Genève, la première personne qui a commencé à voter Fayulu, c'était Chilombo. Qui nous a dit, qui nous a prophétisé au Genève que le changement au Congo s'appelle Martin Fayulu? C'est M. Antoine Chilombo. Alors, les locaux ko bananga ke biso to komi koloba ke combat ça nani na ebisio ke biso to koma en 2028. Qui t'a dit que tu sais que sa mandat oyo avec cette gérance mauvaise comme ça? Oyebi ke Chilombo pe ko ina lelo na buto na ngwa kimi. Ba Congolais ba ko pele sa moto pe asimi azui mama Denise Akero ba kati Congo Brazza akimi mboka. On est serein. On ne va pas céder mon cher ami. Nous n'allons pas appeler Tshisekedi président de ces pays. D'ailleurs, ngai banda na banda na tikala ko benga Chilombo et puis na ko tikala ko benga ye présenté. J'ai que c'est le président qui est le président élu Otto Bengaka Fayulu Madidi Martin. Boto bote na habité son mutuna monsieur ezali. Par rapport à Balanga chez Augustin comme vous avez dit dans Augustin comme vous avez le baki Kabila qui est Nicolo et Kolika Kabila peut-être que par rapport à la guerre, il y a merci ndeko Kabuya na kobeta na mwa muke makambo ananga. Omoni eloko nanga osala wana azobanga. Il a peur. Il a peur de quoi? Pouvoir obayiba kate. Yasa nini? Ayibi. Apesi muto bakoki kopesa te. Lelo atamboli banzela nyoso bakangele ba porte. Akomi na suka, akomi kozonga sima. Ba pesi mission. Tu es obligé de récupérer le pouvoir du peuple et de ramener à celui qui a été voté. Dédé. Guerre à Corneille Nanga est concernée par Congolais. Moi je le dis, si j'ai besoin d'aller faire la rébellion, Nakoya Malembe. Je le dis et je le répète devant le peuple. Si j'ai besoin d'aller faire la rébellion, je ne peux pas aller négocier avec Corneille Nanga. Est-ce que, à cet exemple, Nani? Parce que tous ces malheurs que nous voyons, bite zanani. Yango na koya ndeko nangai ba Congolais bazolo ba kenanga zo bundela mboka baza be conscient pe ba yibe makambu te ndeko nangai nanga tango voter anomé Tshisekedi. Est-ce qu'atala ki ba Congolais parmi ba Congolais ba kenda ki vote en 2018 majorité ba Congolais ba vote ki nani? Alors muto ba vote ki nanga bimisete. Est-ce que ça muto ba Congolais n'est-ce pas un ennemi? Alors un bon Congolais a cause la pour nanga ndenge nini ndeko nanga to za batuko nanga finira au prison. Wana na solo bango na lingala nanga akosuka na boloko akita mata. Mende konanga yi soki otuninga yi bitumba este ya libosona na fukami. Pona ko kansaliwa bande konanga ba ko kufa liboso na mboka nanga yi. C'est une mission qui a été déjà préparée dès le début de ce pays. Bande ko bola nanga malamu. Wuta tangu wa Kasavubu.
oyo baboti nanga basaki na babotami te bitumba est ezalaki lokola bakambi ya mboka basaki constant intelligent pe souple bakokaki bango te Mobutu aye kokota bameki ko bouger ye alobi na kombo ya Congo ya Zaire ekolo moko Kagame na profit ya batu na ye ake kolokotela biso Kabila atie na zamba apese minduki tango Mobutu malade ezuye akoti Kabila tanga banda Mobutu azalaka awa pendant 32 ans na est ba Congolais bakufaka ko combien mais banda Mobutu akei ba Rwandais bazui profit ya contrôle la Congo banda entré à AFDEL ti lelo to kufisi 12 millions de Congolais na est to bungisi 7 millions de déplacés internes plusieurs de millions de femmes violées. Pourquoi? C'est parce que de 1997 jusqu'à nos jours, la RDC est dirigée par Kagame. On a tué Kabila, c'est parce qu'il a dévoilé qui va secret. Baké Konsula Biso, Hippolyte Kanambe, Oya comme ennemi à bateau IDP Slobi Azaki Mutomalamu, partenaire fiable. Bapé Sibi, Bapé ses pouvoirs. Kabila Dali na mayele na ye, alors bi soki na sali eloko yo na kobima ennemi à Congolais. Alors nga pona za la protéger, fona beta politique au niveau. Abengi bango, abibo yiba, bobu kanabino, me kobomate koboto la pemboka te. Tant ya koboto la mboka ekoya, na koyebisa bino mukolona bosanine, bokoboto la mboka. C'est pourquoi Kabila est allé ramasser M. Tshilombo dans la foule. Aye konomele biso, alobi voilà Kagame, mutokopesa bino mboka ye. Dis-moi, depuis Kabila a géré ce pays, Bamboka Babotola combien? Mais tu sais que dans 5 ans, Bamboka Babotoli combien? Que je commence à citer? Babotoli Biso Bunagana, Babotoli Kiwanja, Babotoli Mambasa, Babotoli Rushuru, Babotoli Masisi, Babotoli Sake. On a récupéré beaucoup de localités. Sur un de mes séféris, tu sais que c'est pour vous dire que Bitouma Peliwa Bande Konabiso S, promoteur des M. Tshilombo. Alors, ndeko nanga mi balé. Bitumba ezo bunda makuna. Eza nango guerre ya Congo na Rwanda te. Eza guerre ya minere entre Tshisekedi na Kagame abu pia. Wana toyebi yango. Soki bitumba wana eza pona bendividité. Tshisekedi asenga guerre to bunda na Rwanda. Oyoki conseil de sécurité makamba lobi. Ndeko nanga des choses comme ça, ça doit révolter les Congolais. Oyoki makambu bande ko biso est balobi. Nani nani bato ya conseil de sécurité balobi. Tshisekedi tu n'as pas droit de faire la guerre avec le Rwanda. D'ailleurs, il y a des Tshisekedi abuna Rwanda. En même temps, moi so Tshisekedi abala azanan. Ndeko Kabuya na koyebisa yo attaque molobeli, attaque mopandisango plutôt, yo za Congolais toza ba chaîne. Ngana na toboti te. Tosa na vite. Mboko yo eza lobi nango eza biso. Biso tango tozo bunda bano biso tokobota pour que bazala malamu. Mais ceux qui biso ngana to côté na distraction. Génération na biso egosela na malheur, ba ya sima na biso ba malheureux. C'est pourquoi na yebisio Tshisekedi ba pekisie. Et puis ngai selonga na monike eza conseil national te eza diplomatie ya Tshilombo asali. Na lokuta na ye. Po biso to comprendre te. Akomi mukanda ye moko. Alobi tokobunda na Rwanda te. Tokanga ba frontière na Rwanda te. Photo pekisa ba wasale no babunda bitumba. Tala civil civil amoni passe mboka na ye. Azui minduki. Bato bazo expliquer Tshisekedi kekisa bango babunda bitumba te. Ndoki te. Matondo mingi ndeko na ngai.